Il y a une famille mususu maman Sarah chaque année ba kufela kaka. Au moins on peut normal. Biso na famille so ya nango normal. Non c'est normal. Nzambe ba lukaka ye maman Sarah. Ba ta deve loterie maman Sarah 20 fois. Après ta deve loterie simba te. Ba ta Paris foot. Bo seke una quartier mais lobby a okesu ko bete bon Nzambe. Et ana malade moko ezoya na sous forme ya jus. Ba indien ba so fabriquer jus moko boy mais eza jus te eza ya makila. Eko éliminer ba jus nyonso otozomona ona succès. Jus wana ezozwa place pe possession makasi. Na 2023 ba malade eza ya mort subite mama Sarah. Obeli kaka grippe kaka ya pamba okei. Lokolo kaka passe okei. Do malade wana don ezoko affaiblir jus wana ezoko affaiblir ba mikuwa ya bato. Tango jiwane kobima na président na lobby yango déjà il faut to bondela kolia bilia liate komela bimela mela to koti na supermarché sombi biloko avolia bondela Nzambe mama Sarah mokili oyo eza ya kobeba. Deuxième message na ye nango yango. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareth tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareth c'est Du sérieux.
Voilà, bienvenue dans l'émission Nabiso ya Analysons tous ensemble au ezalaka mingi présenté par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors, Lelo invité Nabiso du jour, Ezali Bongo, le prophète Christian, prophète à Mouké, prophète à Miner, prophète, donc moi en souka ba prophète nyonso ya mboka na biso, si je me trompe pas, peut-être ba prophète mususu bana mike bazali, mais otoyebi na média tozalaka na prophète Christian. Alors na prophète Christian ya kapamba te bandeko boyebi chaîne na Sarah Tola TV et ambara batu nyonso, mais prophète Christian par mois aleka atamsu une fois, atamsu après 3 mois yesusu et soka ya ka toujours na ba message. Alors on a se rappeler na prophétie mo appelé Sarah biso l'autre fois. Dernière émission na ya lobaka torobungisa grand musicien moko na mboka na biso. Est-ce que musicien onzamba la kisaka e ezalaki mama Tchala mwana? Point d'interrogation. Eza parmi mituna na rosola na elelo makambo etali liwa ya mama Tchala mwana. Mais en dehors de ça, azana message lisusu onzamba lobeli ainsi dit l'Éternel. Nalinga ko yambe mingi te posoka e ayaka na bakake ayaka na ba message moko e bangisa nganga moko mais torolanda e toroyoka e elongo na bino. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci na ba meilleur fan nyonso bolinganga Dalia Oniema, joyeux anniversaire à toi ma chérie. En tout cas merci président Bébé, merci la présidente maman Nathalie, merci na Sela Kikela, merci na Rose Bonga, Edwige Kalalawetu, papa Edi MK. Merci Pena Sarah Abouele, merci na Eliezer Kanou, merci vraiment na bandeko nyonso maman Makiala Kumba, merci na yo, merci na Fatou Dukanti, merci na bandeko nyonso vraiment au bo soutenir la chaîne na nga mama pasa ya moto, merci na yo, merci na tata po FAPK to ma grande sœur, merci na batu nyonso en tout cas en général, merci na bino nyonso tout oyo bo considérera nga pe bo considérera chaîne oyo. Alors merci Pena ba invisible nyonso ba fan anonyme na pesi bino longonya. Bon délivre mon qui derrière la caméra, Ferdinand Bochua, les kuna na régie. En tout cas, sur le même langage, nanga fungwe langa plateau. Bonjour mon sakoli. Oui, bonjour maman Sarah. Bonne santé papa. Oui, santé ça va. Namoni penda kimi ezali, on dirait crise financière au côté na bino de nzamba épargne ngo hein. Non, partout ezali, mais par la grâce de Dieu toujours vivre toujours. Boni Moussala, Boni Église, Boni Etonga. Oui, Moussala Nzambe a évolué très bien, nous sommes bien en Angola Nzambe. En tout cas, prophète Christian, déjà, on a sepeli ndenge obenga ingai pour un message aux anango ya olobela bana Nzambe, mais na kolinga moi mukie na zongi so sima na ba profession ou tay kopesa biso récemment à prophète. D'abord avant la quota pour na mois de décembre oyo. Ozolo banini pona bana Nzambe déjà o avertissé biso likamba concert na ebité est-ce que message mususu ezali pona mois de décembre poto ebi na décembre ba sacrifice salamaka batu bakufaka makambo belé komaka nini ko lobela na bana Nzambe o bazotala ona minute o pona mois de décembre. Merci beaucoup maman Sarah. Avant de répondre à la question non surtout que nous on a prié. Merci. Père éternel, le véritable Père de gloire, nous te rendons grâce, les maîtres des temps et des circonstances. Natiki émission na maboko nous du début jusqu'à la fin. Tu as tes présences, na yo grâce, na yo si manifesté. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom est à la nuit de son se fait. Nous sommes dans ma problème, aza malade. Émission Oye guérir au nom de Jésus, tu le Amen. Amen. Ouais. Merci beaucoup maman Sarah pour na mutuna na yo na ko zongela. Noël eza fête église mususu ba fête ngo bombotama ya Yesu. Église mususu baboya rango eza mbotama ya Yesu. Maintenant Noël onkola lobi na ngai mabe eza makasi. Surtout pour na bana mikie. Ezo senga sacrifice mingi ya bana mikie parce que makila na mama Sarah eza makasi trop. Mais ya bana mikie eza vraiment makasi te yango ba kozwa pour na ba utiliser nango ba sacrifice na bango. Tala ndenge pe etombe pe bien musicien na biso moko mboka azobe taper concert le 25 décembre. Mais na concert wana kola lobi na ngai batu baki na concert wana te mabe eza makasi parce que na monique stade etondi mais batu batondi ti stade wana bata kokufa na ko bima ya batu na kati ya ba stade wana basi ba kozala violer bazemi ba koyiba batu biloko makile kotanga basi misusu bakoke ba kobima bandako na bango ba kozonga lisuti ba komikendele ba mo libela liwa tisiko.
bato baotonisa stade wana eya bato ya kokufa yango nazobenda bana na nzambe matoi bato oyo balingaka kokende makambo soki ya ndeni eza le 25 bana na yo okangisi bango bafoto bozongi na bango na ndako bofete na ndako esenga sacrifice mingi ya bana mike ya oyo eute koleka nalobaki na bamedia nalobaki na bamedia bafingaki babame ntango ekokisamaki bapesa nga raison oyo pe nalobi ainsi dit l'Éternel. Deuxième message mama Sarah na nango na tandoike et ana maladi moko ezoya na sous forme ya jus ba indien baso fabriquer jus moko boy mais eza jus te eza ya makila eko éliminer ba jus nyonso oyo tozomona ona succès jus wana ezozwa place pe possession makasi na 2023 ba malade eza ya mort subite mama Sarah obeli kaka grippe kaka ya pamba okei lokolo kaka pasi okei do malade wana donc ezoko affaiblir jus wana ezoko affaiblir ba mikuwa ya bato tango jus wana ekobima na président na lobby yango déjà il faut to bondela kolia bilia te komela bimela mela to koti na supermarché osombi biloko avolia bondela nzambe mama Sarah mokili oyo eza ya kobeba deuxième message na ye nango yango wana troisième message mama Sarah pona loi ya mama na biso tiala mwana nalingaki kutu mingi na tuna openda question wana ya mama tiala mwana parce que mama tiala mwana kufi que son âme repose en paix nayebi te profession uta opesa biso récemment awa ya musena ya grand musicien moko okufa avant tokota 2023 est-ce que profession wana ezalaki basée sur mama tiala mwana to eza mama tiala mwana pa kufi kaka mais profession wana ezalaki mpona moto mosusu? Merci beaucoup mama Sarah, ça date à longtemps na lekaka na plateau oyo nyonso na lobaka ekokisamaka mama bajekoko malaba mama ni tout ekokisama ngai ezala te ke likambo ebimi na ye awa lokokola pa pasteur na bino moko wana nani warrior te nga loba déjà avant 6 mois avant ekokisama nde na ye koloba. C'est ça, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu mama Sarah. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu soka lobi likampe ekokisami mama Sarah na monyo ozo kota na zandu memba ko yibo montre o kote na zandu pe ba yibo pe montre na ba réalité nango que non ba yibo montre mama Sarah oyeba ona loba ki na ona zwa vision te on est à prophétie. Pona mama tiala mwana na loba ki yango awa ke to peintre musicien moko ya munene avant décembre yango yote non to si décembre te yango ekokisami mais écoute il fallait que bazala mi balé il fallait que tous en deux matanga mais moko wana nzambe a épargné soit azaleka na États-Unis liwa engezo enda à partir des États-Unis azami na mo fleury comme ne na lettre K yepé na monki na liste ya ba musicien nzambe a épargné soit aux États-Unis ranking moi aux États-Unis banga ba betende masas aux États-Unis donc tous en a debi bimbe mais nzambe a épargné mama tiala mwana et pas mama tiala mwana paix à son âme na musala malamu asai na mboka oyo molimo na e pe manaki na famille na enos na sengi bango bazala ini parce que nazo mona déjà ba tiraillement déjà et bandi ko salama bongo eza bien te molimo na e pe manakimia. Est-ce que tant nzamba la kisaki yo liwa ya mama tiala mwana eza na maboko ya mutu to pe eza liwa ya nzambe muta permettre que mama tiala mwana azongisa molimo na ye? Mama tiala mwana liwa na ye eza ya envoi normal te mama tiala mwana akufi na makambo mosusu mais na dernière minute soki abongolaki mutema nzamba ngaki a épargné soit soki alobaki ba secret pe ba vérité. Moni mama Sarah tonto pesaka ba message boye ba mama na ba yeba déjà mingi toza na capacité te ya kokutana na ye boye seul moyen ya kokutana bango boye ezalaka na média donc c'est un peu ça. Liwana ezaki envoie eza ya envoie normal te babomi mama tiala mwana nazomona vers moko wana azomela mekoi bakomelanga poison akufi liwa normal te mamana liwa na eza nzambe te eza na maboko ya mutu ya mibale pe bayebisaki a changer ka a boko changer ka
azala toujours fidèle na parti na ye ba bomie ya roboma mais molimo ne pe manakimia. En tout cas, merci beaucoup, prophète Christian, pour la révélation. Mounene ya liwa ya maman Nabiso Chalamwana Baoba, la légende, que ton âme repose en paix. Na ebité prophète, ngana banga ramingi sey to komi na parti na tikela ka o caméra. Soroza na message o nzamba lobeli yo pona peuple congolais, to pona bandeko na biso, to pona ba kondi na biso, to pona ba star na biso, na banga kama kasi, mais na tikeli yo caméra o ebisa biso message nini oye na ngona tongo alelo o benga kinga mbangu nzamba lobi lisusu nini. Merci beaucoup maman Sarah. Vana kota non na prédication na koloba non et pas ba comédien na biso. Ba comédien na biso bazala ini. Unité ezate pas ba comédien na biso. Bazo boma na bango na bango. Naza na vandaki na église nazo koyamba bato. Na moni comédien moko ya munene. Aye ko yebisa ngai opesa ba prophétie e ko kisamara. Maintenant na besoin touro ndenge maman Olive azo voyager ba chape kombo na ngape na liste. Kati. Oui. Na yebisa ngai na zanganga te na kobondela. Soki barotia kombo na yo problème te. Banda ko kende ba maman Olive abanda ko ke voyage nano akenda te. Mais na bondeli po na ye wana a mama ti avion aki. Tango awuti voyage on a aïe ensemble nga clavier une église apesi. Pour vous dire que Maman Sarah nganga ana tina morte. Nganga leki nzambe te. Vrai nganga, vrai ndoki ande nzambe. Nyonso oba nganga basalaka ba multiplication ba porte-monnaie magique bazonga na Bible. Photocopie Maman Sarah. Et l'on a na ba comédien ba osimba kiste bazala ini. Bazoboma na bango na bango. Élévation zo makasi na ngambu ya ba ne connaissance comédien surtout ya basi. Bazala ini bazana bomoko mais ba musicien baza ini bazala na bomoko 2023 oyo nzambe azana bango avant na kota en prédication liwa ezate to robondela pona mais so to pesi message ba yukaka Maman Sarah koyeba mingi na mokili o ebomaka. Oh ba pasteur ba aventurer non Maman Sarah s'il y a les faux il y a aussi les vrais. Ngai nando lo bango kina kobala te basi nyonso basi mabe non basa malamu bazale Maman Sarah olingi po vandino pe kimia. Et alors pourquoi pas s'il y a les faux il y a aussi les vrais. Toi na nzambe toi na Satan toi na vrai billet toi na faux billet toi na vrai toi na faux eza loya na ti otoya okutango malgré tout ba ya de ba baby si déjà nzela ba papa de ba baby si de nzela biso bana toya Maman Sarah to futa ba poka se na mamba nzambe. Mais so sala nzambe na bosolo nzamba kolala kisake c'est lui aussi est vrai c'est lui aussi est faux. En bref Maman Sarah na prédication nanga lelo na ko na katso malobate prophète est-ce que landa qui prophétie à maman na biso prophétesse kombo kimingai je crois prophétie na epeza balancer na ba TikTok apesa ki précision ya liwa ya Maman Chalamwana. Oui, na mona ki on aleka ki na Chebiso TV. Mais yangwana na zo kolobela ki on reconnaît un vrai prophète sur lui en paix ko kisami yangwana. Basala nzambe o ba osala nzambe na bosolo bazali. Et puis il pas le bi poison kaka. Voilà. Maman Chalamwana ko fi loi normal te. Loi na zaina na maboko ya bato. Mais moli mone pe manakimia to kota na ba détail mingi wana te. Ngana ende ko te ande liloba na nzambe. Amen. Amen. Maman Sarah eloko na ye kolobela awa bokoko patience na ba famille na biso. Papa na biso azalaki Rosé Christien. Koko na biso azalaki Rosé Christien. Biso bana to na kati ya famille wana. Ba loge ya famille wana ezozo place na ba vie na biso ndenge nini. Koko azalaki ministre na série ya Mobutu a sacrifié génération mobimba. Ozora mobali ya bien même à ça pour bakabelo $10 wa pamba ya passe. Pas problème. Basi ebele ba olandanga banda janvier ti décembre na mobali a pesa ta $100 te pour na ba besoin. Bazate. Motali mwasi banda na 7 kolo obi o nzambe akela endengeni. Ba sacrifier jeunesse na bino. Ba sacrifier mambu na bino nyonso. Koko azalaki na bakisi.
papa zaki Rosi Christian zala PDG na compagnie Songolo ba c'est pour na atikala na compagnie wana il faut sacrifier ko bota ya bana na de génération en génération vraiment ya na famille mususu maman Sarah chaque année ba koufela kaka au monde on peut normal biso na famille so ya nango normal non c'est normal nzambe ba lukaka ye maman Sarah ba ta deve loterie maman Sarah 20 fois après ta deve loterie simbate ba ta Paris foot bo seke una quartier mais lobby a ok suko bete bon nzambe nzambe ba mekake tongo medi pourquoi bi lobi nga prier sans cesse ba loi wana na kati ya famille ba science wana na kati ya famille yo muto botami nouvelle créature eza suna effecté na vie na maman Sarah yango bible lobi nga c'est lui capable de prier et capable de tout faire non ti ko bonde la po na famille mon ko na Afrique du Sud maman Sarah so moi na comme na âge ya 20 ans il faut azwa sida sida na ya ko boa kele ya mupepe baza 4 Afrique du Sud oui so moi na comme na 20 ans il faut azwa sida automatique papa na bango azaki DG ya SNEL na série ya Mobutu a sacrifier makambu nyonso a sacrifier nyonso bana wana tala bazo souffrir na bondeli po na moko na se kende na 4 hôpital ake a témoigner abengi sus bandeko na nyonso na prophétie bi na pesi bango précision que eza ba lien fa babi effectivement et na famille mususu maman Sarah na décembre o mato kitaba kufela kaka so okosala ndenge nini pona olongwa na ba science wana okosala ndenge nini pona olongwa na coutume wana maman Sarah mwana nzambe avivaka na coutume biso na famille na biso soko bali il faut kozwaka zaka hotela mobali il faut kozwa mai o obwaka non maman Sarah vrai zakala eza kombo na Yesu. Bon, on est à la jeune fille boyem sous qui n'a pas maman na bagambela sokola na oyo pakola oyo cha oyo ils appellent interdit. Ils interdit maman Sarah. OK. Mutape Sarah liba les nzambe. Nzambe na peso libala ye pa ko pesa yo bana maman Sarah. Nzambe oya peso libala yenda ko pesa bana. Nzambe a peso musala yenda ko peso promotion. Amen. Que non pona oh mata promotion il faut qu'on m'appelle il faut qu'on m'abonne non maman Sarah. Rien que par la prière. Na mona nzambe ko lever batu na bamboka oyo. Bible obi na ngate que tout est possible na muto amati ba campus maman Sarah c'est faux. Mais la Bible me dit tout est possible en celui qui croit en Dieu maman Sarah. Et ana ba moment mususu maman Sarah ba passe zoé la oyo mo ke nzamba bosa ninga non. Ce qui passe et comme na vie non yeba ki élévation comme pembeni. Amen. C'est la raison pour laquelle na ko bisa ba na nzambe o bazolanda biso. Oh famille na biso e sala combo. Oh famille na biso e sala boy. Mais tango papa kofi maman kofi tala conséquence banda ko komi kozika ba komi koteka ba biloko nyonso bozana banda na ba mofleurir na ba makapa bo komi par terre bo komi tambola makolo ba bien malaki yosko soko za ya nzambe ba bien malaki ona maman Sarah e etala yote batu ba ole la conjoncture ya mboka maman Sarah yana batu ba otonga bandaka ba ne ya ba de niveau bazali yana batu oyo yozo luka studio même to luka appartement ya $5,000 bazali yana batu maman Sarah yo le lampia comme samedi azobala to vivra te pona conjoncture mboka to vivra pona nzambe maman Sarah na mona mama mususu kolamuka tongo ko ke na gambela atekite mais yo ye 13h oteki koleka mutu aya kitongo mama Sarah to teka pona nzamba bongise biso mukolo na mona mutu mususu ko kende poto na ba 1900 tel e bien ba kuanyo so poto mais yo il y a pas même pas descend aussi mukanda o s'installer pembala moko to sala mambu selo mamba nzambe mama Sarah mutu nyonso olandanga ana ba problème etungisai na mois o ya décembre kaka nde batu ba oganga bona ni po oganga bona ni na kombo na Yesu liste na liwa nyonso ba préparer ya mabe cercueil ba préparer ya mabe pona yo na bana na lobi lokola nganga nzambe na mabele bi na bala sakola kimbango sakola ba kokota ba omona kombo na Yesu na za contre batu oyo bazolandanga te na za contre batu bazo freiner ba vie na ba mama Sarah na vie na ngeloko na yina lokola pauvreté mama Sarah ezate maman Sarah pauvreté na vie elo mabe mais moi na mkia ko manquer au respect maman Sarah pauvreté oza yaya na famille motil moi na nchuka place na sengi nzamba peso ba million te mais peso quand même ba capacité moko ya bien ta na famille na bino yo muto landanga mama likama $100 faut bosa na ngo cotisation na famille c'est pas normal na famille na ta chef ya balabala azate
Mona ngo normal. Nzamba boy ko lever mutu mona fena no pona a lever yo na décembre o. Yom to landanga. Ba circonstance tout ezoleke la yo. Tiaka kanzambe en épreuve. La Bible déclare si ton Dieu est mort, maman Sarah, essaie les miens. Mais quand on nzambe a prophète Christian, bien aimé dans le Seigneur. Quand na âge nangate talo azakati nanga âge elote. David azala mwana mke mako essaye Goliath. Ba mwana mke ba oui. Na bonzela nzambe jeunesse nanga mobimba mama Sarah. Nzamba lobi akosala différence na ba o ba osela e na ba o ba osela ete mama Sarah. Ba ninga age nanga eron na malili o ba omela ba gene ba omela ba lotoko. Metala ba mama o ya mikolo o ba olandanga. So ezala ipona age me banga balandanga te me ba otala o azakati nanga nzambo na zoteya aza nzambe ya temps et à circonstance les mêmes hier aujourd'hui éternellement. Mama Sarah, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même et il restera le même. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Et on a battu Mama Sarah, ba femme de nuit, impuissance sexuelle Mama Sarah. Ezobo mabama bala impuissance sexuelle. Notre bon dépôt na ba 4 amis kondi ba général impuissance sexuelle. Ba témoigner le boko na nzambe. Bongo yo impuissance sexuelle ezo tungisa yo. Ovandi na opeka akimia. Na meka simbate na ngwa kosio Mama Sarah. Meka nzambe na ngai ota so nzambe na nga sala te. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Mama Sarah baocha na bureau okokate me na commerce akoki. Nga baocha na personne na okokate me na oteka na balabala na koki. Donc eza grâce on nzamba takati nanga. Grâce nzamba takati nanga eza prophétie et puis guérison Mama Sarah. Likambu na yo maladi na nga so na koti yango nzambe nanga akosala. Nga na bikisa nanga mute Mama Sarah na ngetiketa pam. Mutabikisa batu eza nzambe. Au mona nzamba ngo en travers ngai musali na ye. Yom tozola nanga bien aimé dans le Seigneur. Ba problème ezo tungisa yo. Olandi ba sai na nzambe okomi cassé Mama Sarah. Okomi cassé chaîne oyo. Eza chaîne mo izo bénir to komi na fin de l'année bien aimé dans le Seigneur. Yom to olanda ngai. Au perdre espoir, au perdre elikia, liba les oya te 48 ans ménopause zoya ko bangelo côté. Nzamba côté le ba mutasuka mama papa. Tika bango ba sekayo, tika bango ba loba mabe na yo. Bacha virgule mais bacha pointé. Lilo ba suka na vi na yo e ande nzambe. OK poto mambo esimba te. Ozu mobali ya bien bo bandaka makamra ya libala kaka. Incompréhension. Ozu mobali ya bien okonga pemel mobali solo na nzoto sola munoko. Libala na stabilité ezate mona mo mkiazo mbrie mobali na yo mwasi akima yo mobali akima okaka boy ko bangelo kote. Nzambe nanga ozongisa. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Bo benga ngai pona ba prière Mama Sarah. Nazozo ba dérangement trop. Papa okobala te. Nazozo ba dérangement trop ba benga pona mambu ya nzambe. Non, ça va dérangement trop. Numéro, on appelle ça un numéro privé pour na mamba nzambe. On a problème à sida, problème à prostate, benganko, bengate o bolingo, non. Non, c'est là non nzambe. Amen. En tout cas, prophète Christian Sexinga. Numéro bandekolanga numéro to tchaka wana ezaka pona kosunga bala nzambe. Donc prophète Christian tchaka numéro to apesa numéro na e. Pona bino bato oza ko se retrouver na ba problème, boza na ba cas désespéré, boza na ba cas d'urgence, boza na besoin nzamba assister ba vie na bino apesa bino solution, nde achaka numéro na e pona ba prière. Ezate pona robenga e robala kan, ye aebi nzamba aebi temps oya ko bala. Ya pesi numéro po yo mtoto tala eso osana problème mukanda obengiye, osana problème maladie obengiye, osana problème na mobile na yo obengiye, ezate obenga e pona bolingo. Alors prophète Christian, je pense que to komi vraiment na suka émission na biso, na ebité mot de la fin na yo et puis programme ya église pona bato ba robenga yo opesi soupe numéro à téléphone et koza malamu mingi. Non, merci bien aimé dans le Seigneur, programme église nazo banda séminaire moko lelo chaque jour till le 31. OK. Oza partout, oza na bandeko baza awa benga bango église ezwami na njili na avenue Kizude numéro 1019 référence école Bosomi. Partout place oza na njili tunaka école Bosomi bimisi bato minene ya mboka o bato minene pe bataye kuna. École Bosomi. Comme une école Bosomi, autour de l'église, à prophète à moi, prophète à jeune, bon, l'action église. Il y a catholique l'Unanzambe. Na décembre, oh, maman Sarah,
bondela pona bana, bondela pona maambu nyonso, ba feti o bondela. Mabe eza makasi. Mais vu que toza ya nzambe, tozo dépendre na conjoncture ya mboko te, tozo dépendre na conjoncture nde ya nzambe. Ba olonga biso te mama Sarah. Amen. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Ozalaki désespéré pa basai na nzambe. O meki esimbite, o kende bo esimbite, o kotitie pa banganga, mama papa. Pesaka nzambe nanga confiance. Mekano nzambe nanga. Otala so nzambe nanga salate. Mon Dieu agit. Moi nazo lobate. Moi na otambolate. Kanyon soza nango. Mekano nzambe nanga. Nzambe di na balaza anabi. Merci beaucoup prophète Christian. Merci beaucoup na batunios tout bozui penza occasion pe bo pessimisme na matoi na bino. Ya rolanda émission kitoko oyo elongo na prophète Christian. Merci na bino nyos tout. Ngala bino tokutani mbala sima na émission mususu. Au revoir. Ciao.